Ale kumanga motema moto yaya. Yoka kaka Kinshasa Nabiso Kin eleki partout KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo nezabino pardon Jima sala yolo ratarate ya on a bien gayo Jima mukende umela bana kin ke bana jago zape so kutana ngo KNB Telema Kinshasa eleki partout. Jimmy Mukendi. Oumela. KNB ko zape te sokuta nango check ovandi. Bon week-end na bino nyonso bande ko balandi ya magazine KNB Kinshasa na biso. Petit à petit, tozo kota na saison sèche yango KNB et interpeller ba fille mère pour na baye ba ko protéger bana na bango malamu. Topesi bana na biso basi conseil il faut protéger bana batrigo ya malili boko batela bango malamu esika bazolala kofinika pona mupepe na ba poussière kotala pe biloko ya bana bazolia eza te biloko ya balabala osomeli bango ba mikate zwi ba poussière banini okomona bana bakomi kobela yango tozopesa conseil pona bana na biso bapaka baprotéger ka bana bayeba na kozwa soin ya bana basukula bana air nyonso tuté basukuli bana mwa eau tiède mwa mai moko boyeza mwa moto po bana bazala na kosute bazala pe na rini te baprotéger bango na batricot malili baservette bachapeau ekanga bango bazala na baketch na makolo po ete bana bazala na problème te tumela bango batricot malili basilvestre bakilo po la tsaka bango na ngonga malili na ba chaussette na makolo bazalaka nango mpo malili ekota bango na makolo te osokola ye mwa mai moko otie ntango malili eza makasi mpo nzoto esala epasi te bakabolelaki bawewa bakaske le 26 mai kasi bawewa mosusu bazwi te yango baleli na mikro ya KNB. Kinshasa eleki partout le magazine na bino KNB to sepelaki kosola na bandeko na biso baoyo bakumbaka ba moto to bengaka bawewa mingi oyo baoteki ko bénéficier na badon ya 10 000 casque te oyo mokonza mboka kabolaki boka bango ndenge bakolo comme na osepelaki biso na Kinshasa il faut tozala ba casque vous comprenez neti biso oyo bazwaki te mokonza mboka abakisa objectif ya ba casque mosusu kwa biso stokoka toza te mebele dans nombre yaki oya yaki nango par rapport à certificat to nango ekokani te yango 5 ba misu bazui te ba idée bongo eza ba idée bien esunga biso oma olati casque otambola partout moi dérangement moko ma eza te mais bisa pe bato bana nzela soki apesi biso privilège que olati casque olati gilet ozana à l'aise batika biso pas à l'aise mais tokomo kamo susu olati casque maintenant c'est koti roulage bazokanga bazorespecte te bamo balobela biso tokosenga kota bakonzi mpona bakaske mpona biso baweyo tozwi bakaske te bapesa biso me tokendaki lobi bakabeli biso kaka bajeton babi fo boya mercredi e tozela soki mercredi yango ya solo ekosimba soki ekosimba te toyebi te mosusu tokendaki jeudi wana tokendaki ebele kaske esilaki nde babi biso ke boya vendredi nde tokendaki vendredi babi il faut bozwa bajeton bo repasser mercredi nde tozela mercredi yango il faut baloba lokuta te baloba ya so bapesa biso nyonso tu bakaske eza likambo ya insuffisance mpe moni okokoma kuna bato balekaki ebele donc moyen ya kozwa yango ezalaki te mais je crois que bakonzi bakosalaka de sorte que te bato bajunior te bazwa donc mais topesi merci na président de la république parce que a reconnaître bamontar que te voilà bamontar mpe baza
valeur na ville province à Kinshasa. Donc on peut merci vraiment. Bon, tu vois qu'on a ndenge bande qu'on a biso bakumbi moto balobi vraiment na micro na biso. Alors biso pe na KNB to koyebi ça vraiment na bakondi. Bon meka ko kantela ba oyo bazute po oyo bazu ba l'équipe ke mingi ko leka ba oyo bazute parce que ko aider bango pe na ba tracasserie mingi o bakuta na rango na nzela. Vraiment bo kantela bango loka bolobi mercredi bo ko pesa bango et ko za mala musoki bazu. Kinshasa et l'équipe partout. bato ebele bazalaka na habitude ya koutilize ba réseaux sociaux mais mingi pe bayebaka vraiment utilité na yango te yango KNB esaleli bino réflexion na élément oyo. J'ai tremblé tous les villages et gens me disaient méfie-toi cette fille-là. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les... Utilisation de les réseaux sociaux, na médias sociaux comme très fréquent dans la vie quotidienne ya bato. Na 21e siècle oyo ba bengi siècle ya modernisation et si likambo esami na est ezape ko intéresser bato ya ouest. Mais il faut koyeba que chaque média réseaux sociaux a été créé dans un objectif bien précis. Facebook oyo tina 2015 ezalaki na plus de 1,3 milliard d'utilisateurs à travers le monde, ezalaki créé par Mark Zuckerberg en 2004 avec ba camarades na étudiants à l'université. Pe na ba étudiants à l'université aux États-Unis pour aider bango pour que bazalaka toujours na contact permanent, pe bazalaka toujours échange d'informations. Na Facebook lelo e comme lieu ya échange ya ba photo, ya ba image, ya ba vidéo. Pe ba mususu basala yango comme lieu de rencontre, pe ba mususu basala yango une sorte ya ko créer groupe mobile pour que basalaka échange pe ya ba information. YouTube yango ezali média social o eza ko regrouper plus de 1 milliard d'utilisateurs à travers le monde. Kuna eza mingi ba échange ya ba publication ya ba vidéo oyo bato mususu ba koma ko commenter na système 2.0 pour na ko participer na ba débat. LinkedIn yango ezali réseau social professionnel en ligne créé depuis 2003 et par Jeff Weiner kuna mingi ezalaka ba travailleurs ya secteur moko pour ba kutanaka. Ba société e koma ko recruter à partir ya ba profil wan. Ba réseaux sociaux ya bongo ezali belé lokola vidéo et eza na plus de 55 milliards de membres dans le monde. Google Plus, ils ont plus de 300 millions d'utilisateurs à travers le monde. Yango eza makasi pona ko sangisa bato à partir ya ba mail pe ya ba blog na bango. Tumblr ezali plateforme ya ba microblogueurs créée en 2007. Yango e permetaka ba utilisateurs pona ko poster ba texte, ba image pe ba vidéo na son ya Tumblr. Créateur nango David Cap ya New York o aza na plus de 165 milliards d'utilisateurs à travers le monde. Twitter, outil à microblogage géré par l'entreprise Twitter Analytics et ça les utilisateurs pour na kotinda gratuitement ba message bref oyo ba bengaka tweets plus de 241 millions d'utilisateurs à travers le monde de bazalawana. Instagram avec 150 millions d'utilisateurs kuna mingi ba échange ya ba photo pe mingi ba utilisaka ngo eza ba adolescents. Bref, il faut koyeba que chaque réseau et média social ezalaka na spécificité na yango moko boye. Yango tomonaka ba jeune fille kinoise mingi balingaka ko tweeter te mais bango nyonso bakangamaka kaka na Facebook ndeti kaka babuka yango. Kinshasa et l'équipe partout. Diaka oyo ekomi na Kinshasa toyebi te topesa ngo kombo nini yango tokutanaki na bakinoa bango moko babeti lisolo nango na micro ya KNB. Kinshasa et l'équipe partout magazine KNB to tamboli lelo ko solana bakinoa par rapport à la situation où les Canadiens Kinshasa vraiment crise économique makasi. Mbongo ezo circuler te na Kinshasa ba o kutu bazala ba mbongo na bango na ba banque da mbongo na yo moko avozo ngo bazo conditionner ba o bazela ka salaire exact ba o bateka ka mbongo donc circulation ya mbongo na Kinshasa ezo mona na exact tout te yango to na ba kino ba benga on peut savoir point de vue na bango par rapport à autres vivre na Kinshasa. Situation oyo tozo vivre na Kinshasa eza catastrophe. Batu mususu ba yebi go tuté na banque marambo sala marande yoni. C'est-à-dire que mboka oyo bakonzi bazo tambusa yango bazo sala marambo contre population. Tozo kende na Raven, batu ne ba comprendre. Ali tozo kende ko kweya, tozo bina na vitesse moko oyo to ke kweya po budget matara. Na budget comme kita, c'est grave. Tozo comprendre mais la mse suki. Tozo c'est ce que ya Nzambe banda.
oya biso bomoto esuki okomona para mobimba bimi banda tongo atikiri na palais ayo koluka azwiri na palais côté moko bo bakangi mbongo bazozoka mbongo bango moko na situation na bango na siku na bango tozo vivre te tozo kofuta suba na classe te outi wana kolanda ndenge bango bakino balobi na par rapport ya situation o tozo vivre na Kinshasa moi biso pe na kani beto kosenga na gouvernement pardon bo fongola jeto za mikolo pour alire o bato yango zo mona bato beli bazo sala makambo bakana iko sala te parce que pasi eleki bo fongola je pardon Kinshasa eleki partout. Tinda photo na yo en mode selfie kanga photo buka kingo seka moke tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso KNB photo to seka moke buka kingo écoutez buka kingo écoutez Maman m'a passé les écoutez Force One Service azoteka mituka ya marque Toyota IST est déjà disponible sur le marché. Ceux qui sont intéressés zwa ba précision na élément oyo. Bana Kinshasa, Bana Brazzaville, boyoke lokoyo. Occasion n'est pas manquée. Force One Service azali ko informer na bino nyonso ki azali ko teka ba voiture Toyota marque IST na $6,000. Ba couleur oyo ezali disponible blanche, grise, bleue et verte. Soki olingi ozwa ba détail leka na avenue Colonel Ebeya numéro 56 na immeuble Boko en diagonale na hôtel de ville na commune à Gombe. Topé benga na numéro 081 99 64 301. Boya ebele kosoma ba voiture Toyota na $6,000. Po eza déjà la matadi. Gagnez temps, post stock eza très limité. Bafi mingi na Kinshasa bazara na habitude soki azali ko aider mobile na na baton ya difficulté une fois kaka bazui problème na mobile na abandi na ko rappeler ngelinga elongi lelo poso mobimba ekoki ngaya wana kolia teo Kinshasa l'équipe partout KNB tokiti na terrain ko solo na bakinois bayebisa biso ndenge ezalaka pa bafi ebele awa na kini omona soka azokabela mobali soit asombelaki masanga asombelaki chemise sous-vêtements cinglés et comme na tango basali mwa dispute mwa moke mobali alobi ye lisusu te omona basi bazaka souvent na habitude ya korappeler mobali oboyanga to boyanga ndeni obosali mabiere na sombelako obosali mabilamba na sombela obosali nyonso na saila baloba bongo poani ni mutu oyo yo lingi ozoboma nzoto na yo mpona ye et puis soza na eloko te ozo se sacrifier donc akontaka yo vraiment yo nde de base na ngai akanaki choc te ekozala facile mpo aloba na yo ke donc tala kutu nde nasalela yo boyeboye kutu artiste amune na mboka oyo ayemba yango Weranson boyebi na nzembo na ya 13 ans ke bato mingi bayebi te ke fiançailles ezali eloko bakendaka pe na bacommune na bainstance mpo bakende koharmonize yango basalisi mikanda mpo base protéger pendant période wana ya fiançailles to mwasi aprenako en charge asombelaka o basengle mpo basi basombela mibali ka basengle na mwa bakilote akozwa bafacture wana aza kobomba yango en cas échéant c'est-à-dire ekomi ke moko aboyi moninga na force aza na droit ya kolobaka etala pendant tofandi na yo tosali 5 mois tosali une année dépense na sala po na yo ezali boye esengeli orambourse bambongo na ngai eza na volonté tant to kabila eza na volonté yo moko na mutebe kena nazo aider pour mutu parce que aza na eloko te
koloba mpe bongo ezalaka kanda nasala kanda kobimisa n'importe quoi mais ye moko ebi kaka no nde nalobi boye mona ose mobali nanga pardon alimbisa ngai bolandi bakino ndenge bapesi ba point de vue na bango na mikro ya KNB biso ya KNB tozolobaka kokaba ezalaka éducation soki obanda kokabela mobali no banda kokabela na bolingo oyo bozalaki nango eza te so bokabwani oyo banda korappele ndenge wana eza kitoko te continue aka kosala bolamu mpo bolamu epolaka te ata nzambe na likolo mpe aofutaka yo un jour Kinshasa eleki partout. Le magazine KNB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre le rubrique suivante. Éditions. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa entre nos mains. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Après la déclaration contre FECOFA, secrétaire général ya ASV Club a suspendu boka ndenge ba sportif ba pesi ba vie na bango. Suite à la disqualification ya ASV Club la Ligue des Champions causée par dossier ya Idriss Taoré, Fédération congolaise de football et Outaï ko suspendre secrétaire général il y a ASV Club Patrick Banichai par rapport à propos à Tenaki dans une de radio périphérique. Il y a un autre qui dit na terrain pour la Kosoana bakinois. Fédération yenaza papa. Jamais ba club na biso et traitera directement na fédération il y a mboka na mususu. Chaque année ka fa pesa ka liste ba jeux nyonso baza litigieux. Mais na aucun mois que fédération azalaki na ngote. Bon, à suspendre secrétaire vite à quoi pemba moko porter ba langage moko dur vis-à-vis de la fédération te fallait pas coopérer parce que erreur waneza bango surtout mibali parce que so bi secrétaire vite azala qui vigilant alingaka timbela mambwana ya jour na za sanction et qui alingaka betsa été mais ba vie eza partagé suspension na ye fédération za na raison comme de na auto koloba tout comme pas à peine la raison te mais mutoza chapeau na biso c'est la fédération. Et ça, c'est la fédération qui a des informations surtout au évoluer. Fédération nationale congolaise, c'est les règles graves pour nous landeli il cambon n'engezali. Malgré tout, suspend le secrétaire, mais fédération nationale a porté malheur il cambon la nuit sur le commerce biso. C'est je suspendre contenu à propos à Lubaki que la fédération intervient à siège on va suspendre. Mais normalement, la fédération va suspendre le secrétaire général à Vitati. On a ça mon équipe faut arranger un huis clos ba bandé ba ça pas derrière mo boya rappeler na équipe. On a ma vite là huis clos fédération suspendre secrétaire à Vitati. Vita bon ça côté na donc ça secrétaire en amsala. Mais la prochaine que en faisant des erreurs on a que la sagesse et puis bisomba so ma besoin de somba total la rappeler jouer place à Woody faut lande na maramona tout. Pour jouer on a porter malheur na Vita. Donc nenga za bon kendete abeta balle à notre azong ça biso place to zalaki. Bolandi bakilonde bauti koloba est-ce que sanction ya secrétaire général ya ASV Club et sengela ke uta na FECOFA te uta na comité ya ASV Club na yango biso na KNB to kosenga na chaque partie aux qui concerné na dossier wana ba assumer ba responsabilité na bango. Kinshasa et l'équipe part. Merci vous allez que belé ya kolanda magazine na bino soki bozali na besoin basa la bino ba couture ya solo. Adresse est assez moko qui m'embang na venier à la numéro 21 à maison Dorcas Confection chez Mamie Dorcas Bilema. Kinshasa et l'équipe part.